justement présentation des alaka toyoka pe mo litoi interprétation ezanga te mais ki ngai pe ezali po biso ba idéologie eza ya bato ebele donc ba lema kaba ba flamme kapa ya donc ba idéologie na bango evanda déjà aussi ko ki ngai donc balobaki trop mais na ye to batamaki trop bato balobi o mona na raté bo il faut moi visibilité to yesi ko to pesa donc moi yo kampela litoi à l'aise.